Deborah Lukao. Pasteur Mike, juste après le concert, il y a fait rigole. Juste après le concert, il y a fait rigoler. Comment tu même pas une semaine? Bisous sur le monde, les questions à la direct. À qui on dit que Pasteur Mike, dans le stade de martyr, a joie, a Kamajou en bêta, a joie. C'est pour ça qu'il y a un pris. Après, 2 jours, 3 jours après, à qui on peut s'en bon, tout le monde a nyonso. Mais quelques mois après, tout le monde a, Pasteur Moïse Mbiye a béni si date il y a stade avant Pasteur Mike. Voilà, c'est une hypocrisie. Il y a pas ça, il y a Pasteur Moïse Mbiye. Toki moi pour comprendre, on peut te dire que Pasteur l'a raté, il va y avoir les sous. Pasteur Mike, les sous, a y a la Zénith de Paris. A lui, c'est une affiche à Zénith de Paris. A lui, c'est une déjà en vente. Tolani na buto alobi to la buki pour Deborah Lukao. Oyo tchali susu avant Pasteur Mike. Mais Deborah Lukao non lobela yo. Moïse Mbiye par manate na Mike. Encore ça bon par rapport à Rando. Pendant 10 minutes Moïse Mbiye so bazaki en bon terme na Mike anga sa bon. Donc Moïse Mbiye ali pour pendant son service ba misa mokilike. Ngana préfère ba misa mokilike ba misa nzambe. Fali poupa annonçaka que akobeka stade na ye avant ba wenge bo se rappeler fali pour annoncer que akobeka stade avant réunification wenge 4x4 na basala nzambe boko sa bongote Deborah Lukao yo omoni bozaka tellement ba hypocrite ke bino batanzambe bozana motema mabeko le quand même batamokili surtout yo Deborah Lukao elo sali omoni Pasteur Mike alors le bâté pour la hypocrisie par chrétien. Agneau comme il a ma finga, agneau comme il a humiliation, ce qui pendant 2 ans. Mais puis vous avez encore ma proche naïe, ma famille naïe. Deborah Lukao. Pasteur Mike. Juste après le concert, il y a fait rigole. Juste après le concert, il y a fait rigoler. Comment tu même pas une semaine? Bisous sur le monde, les questions à la direct. À qui on dit que Pasteur Mike, dans le stade de martyr, a joie, a Kamajou en bêta, a joie un jour le 26 ou le 27 juillet. Juste après le concert, il y a fait rigole. Le 24 juin. D'ailleurs, le 27 juin, tout le monde a. Ngoma na bloqué le quoi la mode paiement so na mode paiement yo saninya so c'est ça va jeune bloqué na bannir na page na nga biso baté biso to mona Pasteur Mike ba le 27 sur le 28 juin à Kenda au stade de martyr ba ti na facture toi pour ça Kenda ko tout na ba prix après au 2 jours 3 jours après à ko pe sambo to mona nyonso mais quelques mois après to mona Pasteur Moïse Mbiye a béni si date il y a stade avant Pasteur Mike. Voilà, c'est une hypocrisie. Il y a pas ça, il y a Pasteur Moïse Mbiye. Toki moi pour comprendre, on peut te dire que Pasteur l'a raté, il va y avoir les sous qui y en a les questions là. Tu vas comprendre par rapport à Rando, car si Pasteur Moïse a ça qui vont par rapport à Rando. Bien sûr que n'a pas d'ensemble des raté. Et les qui? Et les qui? Thomas dit parce que Mike, les sous-sous, aïe à Zénith de Paris. À lui, c'est une affiche à Zénith de Paris. À lui, c'est une déjà en vente. Tolani na buto alobi to la buki pour Deborah Lukao. Oyo tchali sous avant Pasteur Mike. Mais Deborah Lukao non lobela yo. Moïse Mbiye par manate na Mike. Encore ça bon par rapport à Rando. Pendant 10 minutes Moïse Mbiye so bazaki en bon terme na Mike anga sa bon. Donc Moïse Mbiye na 10 minutes asali bon par rapport à Rando siko yo. Na moni ba tout commentaire ko oh ya za ko ba ko beta da Zénith avant ba combattant dem tu balinga kite ya mwana yo chat date. Fali ipu pendant son service ba misa mokilike. Ngana préfère ba misa mokilike ba misa nzambe. Fali
Poupa annonçaka que akobeta stade na ye avant ba wenge. Vous se rappelez? Fali Poupa m'annonça que akobeta stade avant réunification wenge 4x4. Maintenant on dit wenge che date. Fali Poupa le bel hôtel à se retirer qui. Azeli ba vie, basali ba promotion na bango, basali nyonso, ba beti, ba silisi après ekopima lisusu. Pour ni bino na basala nzambe boko sa bongo te. Deborah Lukauyo, omoni bozaka tellement ba hypocrite. Bozaka tellement ba hypocrite ke bino batanzambe bozana motema mabe koleka même bata mokili, surtout yo Deborah Lukau. Elo sali. Omoni pasteur Mike aolobate pour la hypocrisie ba chrétien. Ngaza muta te. Nga, naza muta te. Mais à l'heure où on sait la mutu, promotion to musala. Nous avons obligé de défendre mutu na nyonso. À l'heure où les gens ne connaissent frère na yo, Deborah Lukauyo to beta un concert na Londres, au beti beti na Porto Art. Ne connaissent yo oyo, am tout sur ata 10 ans à beta na Porto te. Pour un combattant. Oh, on les va prendre très sérieux. Elle va sortir officiel na ye, en bima. Yo moko muto za ozaka na ye. Yo moko muto benga ke papa Mike, on beti misusu 12. Eh, basa nzambe bwana mutema be moko bolekelanga. J'ai fini. Il y a encore la sauce tomate dans ma pizza. Donc yo moko za na na ye. Yo moko benga na kaboza ke kebeleke. Ya papa Mike, ma sœur Déborah. Papa Mike, ma sœur Déborah. Donc, si on te comprend bien, on sait pas la qui dit que papa Mike a obéi à stade de martyr. Mais néné, c'est que Zénith Eza ya Kalambaï, Badat, non, Ngoma, quand le babo tu n'as pas si exemple de musicien Mokili. Fali pour pas musicien Mokili. Ouélie pas musicien Mokili. Héritier pas musicien Mokili. Quand la tu bateau rassemble la raté. Fali pour pas annoncer à stade. Maintenant, avant de ouélie ba date, fali pour pas se retirer qui. Yo quand se retirer qui pour abangaki ba ouélie. Alors on est toujours à l'attaque. A se retirer qui pour abangaki ba bananyo. Abangaki ba ouélie. Non. Mais juste par bon moto. Et là on benga bon moto yango wana. Fallait se retirer qui pour abangaki ba ouélie. Maintenant bon moto, bon ngena beta. Ba vie ba che, on a zéro ba simisa. Bon moto. Bon moto c'est ma roque église te. Et c'est ma côté moi na Bible na lipeka te. Bon moto c'est ma roque église te, c'est ma roque côté Bible na lipeka te. Deborah Lukau. Baza bango nyonso kula na ekebele ka manjabu. Ti pasteur Mike o check that Deborah Lukau ayebete. Poupée, après qu'on nous date, sans un mot malin, après qu'on nous date, na pasteur Mike, pour dire qu'on date 16 jours avant que pasteur Mike, et ça l'a été. Na ben nga fait mettre le bana pour tout na pasteur Mike, tout le bana. Bi we on a sala Mike té. Bo ka ta zo bo lo bisanga. Ngane na zabwe. Attends le bisanga té. Suka ta mutu mo alinga ko apesi ngambo. Nene asala mutu promotion atako sola tenga no sala. Ngana sala. Musique à Nzambe écoute tu qui baza plus exemplaire que musique à Mokili. Comment musique à Mokili baza exemplaire que bata Nzambe? La date c'est différent mais ça même ça pourquoi avant Mounina déjà soit que loko wana pourquoi monter ma tama? Oh sali Deborah Lukau eza motema munene motema mabe. Bata motema tama. Parce que frère Mike sali ko le belé abeta raté. Ni connaît mais surtout ma pote kutu. Oh ataba Lisa abeta raté alors que Deborah Lukau abeta kabeta. Alors que Deborah Lukau abeta kabeta. Auto bettra Londres, auto bettra Paris, abeta kabeta. Pourquoi qu'on a mon libre patience bon comprendre n'a pas tant comprendre que c'est mon fou et ça page na ngana mo ngana lingi na sala pas mutu te. Oh Deborah Lukau asali wana eza koza motema munene motema mabe. Donc là koza aba to balinga ko tikela baninga espace te
alors si on a pas nzambe za mabe makasi. Parce que pour Moïse a ça la jamu. Na comprend pasteur Moïse va sur la terre pasteur Mike. Donc pasteur Moïse tient le pasteur Mike li ba ya to olukaya za liboso et a normal va sur la terre. Mais yo muto zaka maman Deborah papa Mike. Maman Deborah papa Mike. Pour la nous que vous avez passion, c'est on c'est la moninga. Frère na yo ne kona yo. Oh, biso ku doit koni fuati. Biso ne doit koni fuati. Non, ça va bien à S na ba mida. Ce qui est ça va direct. Non, c'est la S à 6. Ça on va regarder, il y a un TikTok na YouTube na la page. Mais son na monde, ba na mona te. Kena ina mama na fo, mais son na moni ke S na direct. Non, c'est ya 6 ça bon na sala. Pour la vie kaza mutu nanga. Pour nous qui des attaques sur ma toile, qui coulent à mon nom, on se met dans le audio, parce que mon tic a pas noté. Tout ça, sans qu'on est non, c'est aussi, t'es assis, ça n'en va nous. Mais comment bien nous vivons qui va en Zambé, de voir le cas, on s'est monté mon néné, on s'est monté ma tama. Oza mote matama pe oza mote mama be bato boye na bi woni bino milia bana nzambe bozaka tellement ba hypocrite milia ba serviteur de Dieu et tondi na hypocrisie Deborah Lukao bato boye biso ko sali o parce que sali bien oza mote mama be o sali wana eza ki mote mama be et ana kombo mususu liko na mote apa kozala mote mama be. Ma sœur, obe ndeko na yo, bozaka boliaka bovoyaka bovanda ensemble. Oyebi pe quand on est un moment très difficile ya carrière na ye. Oeza kwa sorti na ye. Yo muto otele libaya penza. Est-ce que yo tu vas continuer libaya? Bon, ça dit voilà ya des. Il y a des choses comme ça. Te ya déjà ta yo moko. E bi se ale brana mo aki on za mo ba lo leso. Deborah Lukao motema mabe. Omoni milieu ya bino ba chrétien etonda hypocrisie. Etonda penta hypocrisie. Attends se penelo to sa carrière. Amen. Eloko yo sali. Adapre ma ya lobi tende bo ma po milieu ba chrétien botondi ba hypocrite. Mais obeti si libaku ata na cesse. Ndeti ngo beti na libaku. Ngo be do yo na bo se sumu au péché. Po osali ke ngana sumuka. Osali ke ngana sumuka de bo Lukao. Mi pende mona bo esali ni. Mi pende so mona ndeseni. Ngamo na ebile kana tiro ba mpuse mi pende mona. Oh, ya. Mupende mona mupende la ngamo koti. Donc, au moins kaka makona yemo na na katini ngala kapama. Mupende to katikata makolo faut préciser mupende za bonté. E mona. Ngamo na tro ba mpuse na bike mupende e mona. Donc, vous êtes là. Tu n'es comme nous, on a fini. Na boba osumele na wa tonton pour moi zumaki linette moi osuka pas biser na ki. Ozela. Asumele wa linette tonton pour moi. Azumaki toujours. Tunzali na kai. Papa tangi mingi. Bon, aye na cheo. Na boy. Bozumela lo na linette ya mwana suka o tonton promo. Azumela kiki sinjora. Donc,
Einda kaka moi maman sœur Deborah Luka ou motema mabe oyebi aspa asali pasteur Mike abeti pasteur Mike 12 teme 24 sœur Deborah Luka motema mabe enviara pasteur Mike Einda kaka biso soto vanda a Einda kaka to mona de pasteur Mike atia date na ya le 26 mai 2024 na Zénith de Paris sœur Deborah Luka va sola na pasteur Mike basekaka bazalaka bien nzokande azabata mitema mabe o alinga kotike la muninga espace te Deborah Luka oto beta ba concert na ba Porto na ba Londres na ba France wana pasteur Mike asali plus de 10 ans abeta ba concert na Porto te webi affaire combattant muninga tie date abeta quoi azongi sur scène Deborah Luka aujourd'hui est samedi Beta pasteur Mike 12 Luka date ya avant pasteur Mike pour ya beta en salle wala Zénith de Paris avant eza koza moté à ma bête Deborah Luka ba ba kosa yonga etalinga te Judith Molima aujourd'hui est ça metika moté à ma bête Deborah Luka ou ebani singa yanga patala ba milliers chrétiens eza la hypocrisie koleka na pesi exemple à Fanny Pouba na ba frère na ba héritier fali ba non ça cascade mais dans la bonne ba wenge ba chedat fali ba kanga munoko azeli ba wenge ba sali makana ba sali promotion ba sali nyoso to ba wenge ba silisi yanye héritier annonça qui fait que Albert après fali azeli fali a chedat na ya sali makana so beti ba concert na silisi après aye faire paix azeli héritier kende il fait répayer mais Deborah Luka ou imae Deborah Luka ou moi si monté mama be yo sambela yo beti singa libaku konta likambo ko Einda kaka likambo monté mama Deborah Luka we banyi singa yo montina muninga Dubai botambo ya kaboseka ka papa Mike mama Deborah papa Mike mama Deborah maintenant quand yo ni yo za ne au top yo betaka nalobi soki kata musubi ete kama il va pour la date après boti la konukela mo excuse te pour azaki na date te soki azaki na date alanga cha parce que pasteur Mike na ba di promotion na anga ba promotion na avant date avant yo ba juste ka date avant na 2 jours 3 jours non bien ça anormal Radio TV nde makambo lobi Radio TV nde makambo 2024 biso nyonso mingi Radio TV to s'abonner chaîne na biso ya kitoko chaîne na biso ya malamu so lingo zo makambo nyonso ya RDC na Radio TV. Merci mon ami Emmanuel Irland chaîne ya kitoko sale biso Radio TV mingi to s'abonner to sala wana so makambo nyonso ya Congo politique sport théâtre musique mamu nyonso ya Congo Radio TV azana pona ba congolais tout boza partout au monde soko bala étranger bala mondele bala west africain bala boye yebisa mobali na yo yebisa mwasi na yo atala mingi Radio TV ayi mama mboka na bino ko yango ne makambo yango ne ba chaîne kilelo ba chaîne vraiment ya kilelo quoi tu bien ni de la renta na Radio TV tu bien de la renta tout la musique tu bien de la renta na Radio TV pour Radio TV ne makambo pour Radio TV yango ne yasika na comme yasika ça na Radio TV mani mon ami merci d'ailleurs Tobi. Bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision, bonjour, Bandeko TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, Bandeko trouver une photo sur la des Cambo, il y a une promotion na communauté congolaise. Donc, tu es pour la communauté Nabiso, pour la promotion, et puis on a eu au TKK, marchandise, na yo, oyo so azana pour ça ya promotion. Luka biso to sur la promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza pour ça ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola
tozo promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka bamona clair veut dire to fongoli porte pona mututu oyo aza na posa ya publicité toko promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako bénir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo ozoteka yango toye epa ya mutu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo ekosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga mpona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pona promotion na ba congolais congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosalela yo promotion wana merci na ndeko nyonso ako partager merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na kati ya Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.